Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or. Boutique Bijou d'Or Mossi. Bonsoir la famille, ngande kona bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Lelo mama Bijou d'Or na zongi selibino ferme na biso na kombo ya Bijou d'Or na concession na biso na kombo ya MPBG, donc tokomarango M P B na G. Donc ferme na biso ezo marché nango malamu, sauf que mikolo tolingaki tozaki na menace ya vol, mutu moko employé moko na ndenge na ye kaka akotaki na ferme abandi kobuka manioc, alingaki akima bato mboka bakangi ye babotoli ye manioc, babengisi gérante nanga. En tout cas gérante nanga yaki wana mutu wana kimaki me atikaki manioc. Bomona bino moko manioc yango vraimen ezalaki ebele. Pomona manioc yango ba mama ya mboka, mama gérante nanga bengi bango, afuti bango mbongo, manioc yango wana basali yango fufu. Donc mutu wana lingaka kima, donc mutu wana donc na ebité toko vérifier parce que ferme leki munene soki ezalaki mbala liboso kaka abuka mbala liboso ayiba yango wana nangala bino to yebité mais gérante nanga lobi ezali mbala ya liboso, donc mbala liboso kaka lingaki ayiba mbala liboso pe kaka bakangi. Mais biloko lokola ba pondu banini eza vraiment peu difficile pona ko contrôler surtout ce que l'on a ba hectare ebele. Donc musala ya bilanga eza musala ya pasi, eza musala moko facilité. Donc soki ozo réussir na musala ya bilanga il faut kokumisa ka nzambe, soki po ozwa bato malamu o bazo kengela yo musala il faut pe kaka kokumisa nzambe. Eza musala moko vraiment na koki ko conseiller mutu te soko za na ba nerf solidité kuya na yo awate. Donc mama Bijou biso tozo ko bakaka biso tozala to continue sika to bimaka te, il faut to mona loboko ya nzambe parce que to dépensaka trop net biso ba oyo kolona fufu le kolona manioc ezala sima ya inane nde okoki ko bimisa manioc na se koteka ko récupérer mbongo. Mais pendant inane wana obanda ko futa kaka mutu oya banda kolala wana, donc chaque mois il faut futa kaye mbongo, chaque mois il faut sombela kaye biloko akolia. En tout cas eza vraiment facilité ça na biso ezo kende malamu bomoni. Donc po to lona ki dongo tour à liboso dongo kende ki na échec. Donc ezalaki nango banyama te, ezalaki nango pe faute na ezalaki nango pe te ke o échec yango soki ya modèle ni te biso moko nde tozaki na retard. Mama Nadine abandaki kozela ka mama Bijou aya lokola eza expérience na biso ya mbala liboso dongo ezalaka ka soki bimi esali 3 jours il faut kolongola yango. Mama Nadine atikaki yango ti dongo ebistala dongo minene dongo ekuba. Donc moya kote kango ezate bazwaki yango basalaki yango libabimi donc bazwaki yango batiaki yango na moi pona ko récupérer le fils ke ba graine. Donc na dongo tozwaki échec yango ya tuko toza vraiment mayele parce que toloni moi 1 hectare na biso dongo omoni ba ndenge ba pomper bakisi na kotiela bino ba vidéo botala bazotia bakisi parce que soko sali yango o entretenir yango malamu te o kende pe kaka na échec. Donc toza kaka ko apprendre na musala yango parce que tolingi yango nazo ko encourager pe bandeko nyonso to basala déjà bilanga oye simbara déjà. En tout cas boza vraiment makasi ba félicitations na bino mutu yo surtout pour lingo kota na ona monde oyo zala na yo kaka na baner solide parce que oya okuta na ba réalité moko soko za baner solidité okoya ko péter ba plan. Donc c'est-à-dire okoki pe kolona eloko ngo pe échouer nango. Ba voisin na ngai balona ki pastèque 2 hectares mais ebimi nango te. Donc bozomona ba réalité ya ba misala yango. Mais soki nzamba zo tia loboko zomona quelque chose na musala yango
il faut kaka kokumisa nzambe nalingi bino mingi botala ba video na biso ya ferme na biso ferme bijou d'or donc oyo ezosala mosala nango oyo ekala mingi te ekolesa population parce que tosi tolesa tosi toteka bapondu tosi tolesa population balobi ke mutu na mutu aya na mwa libanga na ye mpona totonga Congo biso yo surtout ensemble yango wana mama bijou mpe atiki te ye mpe aza koparticipe na bato oyo baza kotonga Congo balobi tolobaka mosika te me nde topusanaka pembeni epi tolobaka mingi te nde misala mpe emonanaka botala bavideo na biso mama bijou alobi soko osilisi bavideo ya ferme kokende na yo te tala bapublicité ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 bachambre na biso ebandi na $15 par jour benga mama bijou osala réservation ya chambre na yo ou bien appartement na yo okozala jamais d'ici toza na bachambre simple bachambre na biso eza na badouche debout ya kati eza na toilette non eza na climatiseur eza na télévision ezali na frigo na kati ya chambre donc oyamba bapaya na yo na balcon oza na cuisine na yo na se kuna eza cuisine commun donc bapaya na bino mpe baza na batoilette na bango donc soki mpe olingi ozwa mpe chambre salon cuisine yo kaka toza na chambre salon cuisine ya ba $30 ya ba 35 ya ba 40 soki mpe olingi 2 chambre salon cuisine yo kaka mama bijou ya mipana biso babanga apri te benganga na numéro oyo ozomona osala réservation ya place na yo okozala jamais d'ici natiki bino bolanda ba video na biso ya ferme mama bijou alobi moto koliaka na motoki na ye après zala wana otala ba publicité ya auberge na biso olingo kende kine nazozela appel na yo merci. Caoutchouc bien. Uzat, nanda. Dayaka. Masa. Singoli. Ah, ni labwe. Ati effect moka ko ile ati ata effect moka ya ati. Auto ezuite. Ndeza ne sili deja ezo. Suna kaka. Yango ka solo wana. Bore ko bomanga. Solo boy. Eza na ntunga. C'est bon. Ouais. Donc, il y a un bota combien de fois? So, sali récolte à liboso, ba longoli.
Ambo. Chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines. Eh. Chaque 2 semaines. Bonsoir, bonsoir à la famille. Maman Bijou naye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobengaka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pesa la manger. Et pas la biso de musala, donc musala ezokende nango malamu. Mama Nadine umela otala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les bino pe salle à manger. Ndako bozomona ezali chambre salon cuisine. Et komaka pe 2 chambres salon cuisine. Benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 okozala jamais d'ici. Merci.
Awa tozokota na entrée na biso ya appartement numéro 6. Entrée nango yangoyo nazomata. Appartement na biso numéro 6 yangoyo. Eza na escalier. Ngaya wana nazomata. Au balcon. Appartement numéro 6. Balcon na yangoyo. Nazokende siko kokota na salon ya appartement numéro 6. Appartement na biso numéro 6 yangoyo. Oh boyo kaka appartement numéro 6 c'est pas ya mama Bijou Bidor yangoyo. Appartement na biso très joli kitoko makasi. Bozomona appartement na biso yangoyo. Appartement kitoko. Appartement na biso boyo kaka numéro 6 yangoyo. Cuisine na biso ya appartement numéro 6 yangoyo. Omoni cuisine na biso ndenge ezali. Cuisine na biso yangoyo, cuisine américaine ya appartement numéro 6. J'espère que bozomona yangoyo wana. Na kati ya cuisine na biso toza na nyonso. Yango wana bozomona micro na biso yango wana evandi. Cafetière na biso yango wana evandi. Armoire yangoyo, lavabo yango wana. Tozoluka siko kokota na kati ya douche na biso ya numéro 6. Douche na biso ya appartement numéro 6 yango wana. Tozomona douche na biso yangoyo na koti. Awa mai ezangaka te. Mai ebimaka air nyonso. Awa mai ezangaka te. Na appartement na biso tozangaka mai te. J'espère que yango wana bozomona nde mai ezobima. Oyo appartement na biso numéro 6 douche na biso yangoyo. Kitoko makasi. Soki oluki biso tosepela makasi. Toilette yango wana. Place ya kobrose pe ezali. Place ya kobrose yangoyo. Mai pe ezobima. Mai ezobima kitoko. Toilette na biso yangoyo. Chasse pe ezosala kitoko. Tokoti na kati ya chambre ya appartement na biso numéro 6. Chambre na biso yangoyo. Wow! Chambre kitoko makasi. Oyo tozo présenter chambre na biso ya appartement numéro 6. Zomona yango yango wana. Chambre na biso numéro 6 yango wana. Ozomona yango wana. Chambre na biso numéro 6 yango wana. Kitoko.